Mbote na bino nyonso bafana ya Sheraton TV, bafana Diam l'international. Nabi que vraiment boza ebele partout, babiba na Amérique, na Afrique, na Asie, Océanie, bisika nyonso surtout vraiment bozola na Diam l'international. Merci beaucoup pour l'attention nabino. Merci beaucoup pour la fidélité nabino bolela Diam oya bino votre humble servante oyo tango nyonso tout. Aye la rabino toujours d'actualité ya kitoko lelo nazo panzanteke ka ndenge za la radar babil lelo mawezate tozolo ba vérité ko zongisa mutu na kati to pe na nzela na ye nazo ebisana ba fan nyonso tout ya Sheraton TV bo s'abonner massivement sur la chaîne Sheraton TV ezande bisika bo kuta Diam l'international ensemble na équipe mobimba Sheraton TV bo ebikaka Diam aye la rabino makambu oya tina makambu ya bien oya bakse rabino en plus na ba vie na je profite d'abord pour couper sa big dédicace pas ya Dada Kanda Bosamboka énergie Nekara Serge Chaumba Lobaka na Captain et puis là babi do Muzamba ya Willy Musheni Code Mboka sans plus tarder to profiter pour nos fongola actualité na bisu ya lelo tozolo bela mingi etali makambu ya liwa ya mama ya Koffi Olomide mais na sens nino tozolo belango lelo nazo mbela bino oyazali confrère ami na kati ya Johannesburg et puis là Colochen topé boss il y a chaîne qui nelengi on a kati ya Centrafrica kombo nena ni tout découvrir ensemble la bino azanani malgré tout na pesi bino déjà annonce que aza boss il y a chaîne elengi ya elengi TV et puis là azapé confrère nanga parce que asala rapé domaine moko oyo nga nazo sala tout découvrir ensemble. Bonjour mon frère. Bonjour. Ya mbota boezongi te mais biso dia tozongi parce que toi na corona te ya mon frère nazana besoin ya bafana ya Sheraton TV baye ba yo moko se présenter parce que baye bikara ke oza boss tarabo zoe bien babi Christian Mulenda zoe bien zoe banda penza tina seti likolo balobi boss penza ya elenga kina kati Afrique du Sud ne yo on se présenter kombo la ezali nani. Merci beaucoup l'international, c'est le vôtre Yannick Wenge motaton dans la bonzambe sadika randenge international lobby boss ya kini elengi télévision ou peut-être c'est coach dans la bandenge na ngokaka c'est ça Yannick Wenge moto na bonzambe dans l'invitation marcianine Yannick Wenge moto na bonzambe donc c'est dire yo mambo nzambe abiso to ba so mambo mokili so nzambe te ma trop mais nous sommes mais c'est to ba nzambe wala quand c'était moi qui bonzambe katina nga ça sala mabemuke na sala mabemuke kwa bola mo bele singa pe dimbu ma bebele ya sans plus tarder tous les canaux d'actualité la biso boyebi kaka ambiance ya chaîne topé ambiance ya émission comme ezalaka Yannick Wenge j'espère oyebi que maman ya Koffi Olomide babengi na kombo ya mama mi wazaki le plus célèbre ya ba maman nyo surtout a uti kotika biso oza informé que maman mi ya Koffi ya naza informé ya maman ya Koffi maman biologique ya Koffi auta kotika biso en tout cas nous autres na epé mana kimia avant on a banana ko pesa tamo dembo te dembo to pesa na moi suka pas de problème ça qui passe vraiment ça qui passe comme on a liwa ya maman biologique ya Koffi Olomide biso na Johannesburg tous arrivent mal à matanga en tout cas tout ça qui peut interview sur Yango en tout cas ça biso passe vraiment. On dit quoi s'il vous plaît, excusez. Yannick Wenge boyo qui déjà a informé par rapport à liwa ya mama mi azali maman ya Koffi Olomide azal le plus célèbre a uti koti kabiso mais tant que journaliste Yannick Wenge parce que le long a yambi tant que journaliste par rapport à ba propos oyo Rafin Tumba on doit être clair tous atiki na sa sentiment to bomba kombote na kata Sheraton TV to banga la biso mutute kana no sindi na uté ko lo bato tangara eloko na kombo parce que rien que la vérité. Yannick Wenge étant que journaliste étant que boss ya chaîne nakati ya YouTube topé nakati internet en général koyoka ba propos Rafin Tumba bimisi pona ndeko na biso topé musicien na biso Koffi Olomide j'espère aux courant to olinga oyebisanga pona informer yo vraiment naza au courant na ote komona image wana kaka na ba WhatsApp kaka moi extrait kaka ninga zo loba ke Koffi a sope atika mama na ye esa ke poto bakanga photo ta sundola mama ba larme crocodile na yoka ba biloko wana nyoso yo Rafin Tumba lobaki na biso ya mabeza sous pour nga yo ba sens moi bon ya mabeza parce que zo continuer toujours nous pensons que ndenge Rafin Tumba salaki wana ninga ki kai suka bongo mais tozomona akomi kosela ngo toujours ba comment
on appelle ça analyse et puis là ils appellent bit ya oye a fongole li chaîne to yebite ceux qui ont des habits oye a fongole li chaîne après zo abonné belé ko finga ko fi Olomide mais quand on est informé par rapport à ce qu'il dit à lobby que c'est qu'elle dit plutôt à lobby que Koffi Olomide maman na ye azaki mutu moko boko ko kangana selfie te à lobby pe na âge Koffi Olomide to kotikala jamais ko benga yo ofela est-ce que ofela ekipara âge mutu azala mukolo to azala mwana muke poto benga mutu ofela soki akufeli baboti to ezandenge nini omoni eloko boma Rafine Tumba aliko chakwiti fort mwana na mwasi aliko mela diamba ya makasi yango mona eta msusu aleki na télévision bazo ba nonsense est-ce que orphelin c'est qui parle déjà âge ya mutu vous comprenez ntokoza na santa soki maman na yo to papa na aza en vie oza na ba parents soki ba kufi ba bien orphelin vous comprenez soki azo ba bongo moni internet so ezoko ma buzoba international ezoko ma buzoba Koffi malgré ba gafu na ye Koffi ba gafu malgré ba gafu na ye na kepi na para Koffi malgré ba gafu na ye yo ku journaliste ko ba no lekate na télévision o lo ba n'importe quoi ezanga tina vous comprenez Yannick Wenge si vous prenez la carte tant que journaliste est-ce que bit na bisolar ba bengi mutu journaliste oui mutu msa ko ça la différence entre journaliste parce que journaliste eza mutu akuvraka nyonso asalaka animation asalaka chronique asalaka nyonso tu yango to bengaka journaliste mais bato bazaraka na partie moko ke aza chroniqueur aza animateur est-ce que importance penza to pe bit na biso to ça la ramsa na biso zarato ya pona roya ko chrétien musicien moro boye pona roya ko finga muto déjà kufia tiki biso est-ce que vraiment musala o ezala boye en tout cas boulot ya chroniqueur to bien chronique au biso de sala chroniqueur ya lelo et beba ya makasi soko la ndeli Rafine tu na bilobela wa zolo bana eza mutu ana stimala ye non ya bi mutu ana simanete ana problème na Koffi Olomide te azape na rando na yete mais to ke malem dans expliquer pourquoi Rafine a commencé à mambabou a bien ça na problème na Koffi Olomide te eza constant ya sali a monaki manjoane et puis là atali Koffi Olomide ndenga sundola bana na ye asundola nini atikalo za na souci na te comment fait-il à cause na souci ma kasa tangi roki te babota te bana Koffi liboso ana wa bota ava bota ba didiston bosa na yo ebi roki te na bi mukolo ana bimaka serimo na télévision bo ba mi balene mwasi na mwasi susu ya ba grande fille penza para vera mbono zwango bani ndusu kusana ya ndego Rafine Tumba omoni soto za bese importance na no tope est-ce que musalo ekenda raboye en tout cas boulot la biso façon zo kendele boulot ekende normalement ekenda raboye to nde to katinzela mususu to dérouter to koloba bongo biso ba chroniqueur soki na mina kota kutu ya fodi se na finge belé nazo ngaka na to finga nyoso to le pinza nga lobi ana kata Sheraton biso to ba vérité kutu so na kota na finga pona so sa mutu mo ate ba journaliste mo ate mboko la Congo na mona ba buzo ba basala na internet wana soki Rafine Tumba azo bima alors n'importe quoi na combo ya Koffi Olomide actualité c'est bien là qui ça la maman abipe komba mo pa wana yebita bi komba Koffi Olomide nda ko se référer mo pa wana yebiote mo pa aussi komboni est-ce que oui mo pa wana ko ngindisa Rafine Tumba na jour moko abiso ko ka ko ngindisa batu fallait déjà azona no entretien ya bana na ye Roki asundola wana mais obi bana mususu babota maka bana mususu ko babota ma na ndemo peta mususu ya ba système yo biga rappel na ndenge attendez système papa ya Niki na bengo ata papa parce que je sais que aux père de la famille te bim na 35 ans te oyo yebi Roki basera kala Koffi Olomide wa kutundo babali na liate oyo imambo ala te dans ces zones là bani dans ces zones pe mususu fait pas bota fort vraiment na habité quoi en tout cas ça fait bota fort hein ko bota Koffi Olomide est-ce que ça lié na mambo aliwa ya mamami te moni liwa zanzela mutu nyoso zo comprendre mutu décida pour la vie ya mutu to pe liwa izaka yemo grand potenza zo comprendre ce qui mutu akufi to rite ko créer ba biloko mobo ezanga tina moi Rafine on sala za ko créer ba base ezanga tina vous comprenez liwa za pona mutu nyoso to mona ba internet so ba mama ba liwa ko seka suite za to mona ba lisolo ba ya ba mona kena poto za makolo akoma kute nani mono de gloria olangi na matanga seka soki nini to mona leo yakuta seka Karine Mokonzi ya na bango seka Karine Mokonzi mais ye moko lisusu suki mwana Sariana to mona été porté disparu matanga kuta bomba na matanga mwasa matanga yate pourquoi en plus
moi na zala pe aye to ebi moi na bato zo balinga ba porter les plaintes odlo yo langi balinga ba porter moi na zala aye te moi na bato moi na yeti moi na bato moi na bato ko to sauter to ya na ba gave yango wana to tika soki muta kufi to lelo artiste akufi yo chroniqueur o le la télévision o ba no kelon ba bezindire na ba ndenge mo parce que malgré to yebi ke masolo ba matanga o ekota biso mo ba vie na ba internet mais luka sala analyse malamu ko sala yo kofi mo pa ote ils en sens abia ebi mo pa wana te kofi pa ko zala ofelante abi bato ko ba diston peso kofi akufi to benga ba bon felante est-ce qu'on a évité définition félin selon yezani pas pecho azana ba rando mususu na benga ma pecho abo eskizenga bato ba otala biso aza ba problème no mutuna ye abia za ba rando te vu que showbiz nani kofi abetaka ezaka fali abetaka na showbiz et puis là kofi azalaka invité leur Rafine Tumbayaka ata micro na epa ya Virambo aboyaka na e kotia micro na bien alors bika pecho sunani oni kanda lo barakaka na moni ko peut-être za douleur topé pas sur atika kapa Rafine a profité pour finga mama mi ou quoi je ne sais pas bisaki yango lo na oto ebisayo gafu wana ba gafu wana ta mususu yango atikala na mutema yango profiter na liwa za etali eta bien ke kofi mutune sala bien te ke hôpital ba traiter wana ebi ke kofi mutune sala bien te alobi ka keza constat sali pona liwa mamami kofi ako bando la biso makasi te to benge po felante za mama na ye za mama na ata leli ami bambi nzoto na potopoto za mama akufi za mama biologique na ye mama na esko sundola ke mama oyebi ke mama mi akufi na ndako biso sundola mama mi kasi te Rafine de ebisi biso on l'a posé tant que journaliste obela maman Rafine a consi na bien kofi wana mama na bango na basera kala nous les bêtes maman bango na porte ozo mbongo abiye mama bango zo teka biye baya ko beba ne combien na temps mo be ranking penze côté entre kofi na mama oui akufi na attention nini AVC ça na AVC ya mama mi akufi na AVC en plus na ndako ala zo bo eloko wana ke kofi a desunula moi mama bango ozo comprendre na otala eta ke mama na mwana ata mama na mona premier ko kozala mais ko bwa kisa mama na mona yebiti parce que na souci ya Koffi Olomide eza na bakisi misusu po na loba nyolo banyoso ya pe bakisi misusu pe ta musupe zo comprendre to kozala bière mo bo sengi pe ngana yo ata to mama na mona mo eka na yebiti mais place eloko na zone dimate ke Koffi atika mama na evu masundole apariti mama bango pe akufi na ndako e koki pe kozala solo po mbali boso na mona banda ba artiste bazala ba artiste akufi na saki video maye mo bazo lela mutatu Yannick Wenga balo keli Koffi Olomide mama naza na katikati mbala liboso na mona musicien akufeli mama azu video yo ola koma ye mo akoti mana selfie aktie bozo mona ye boye akomona obamaka mais oui que monde comme monde Android bo ça na vitesse Android na zamu de musique mo pao maman gano l'arme à crocodile pe koki koza pe aso c'est que yo za na katikati o ba te parti ni yef biso no to za beso to ba position no ba fana Sheraton TV to na beso to ba position na ozana Rafine Tumba obi ozana Koffi Olomide oyo kolobela Rafine Tumba na lobi ga auto ya bosiko so na pe me na ye na kofinga ite na katikati ozo kama na sa na lise o ngamo na raisonner na vrai na bato alobi ka boxe ki mama bango bana mususu pote boxe ki eta ko boxe ete me ngamo na beta pe boule ve mu pao akufeli ba betini avant bafunga lopango avant bafunga lopango mama sa beti bono alelie moko après ayo funga lopango en fait bino mo comprendre l'ambiance Yannick Wenga bi aza pour mutute aza na katikati azoloba o ezali point de vue na ye tant que journaliste aza na pour na Rafine te aza pe pour na Koffi Olomide te mais biso place openza to telemeleza par rapport ya ba propos ya Rafine Tumba wa azobimisa vis-à-vis ya Koffi Olomide il faut surtout koyeba ke Koffi Olomide aza artiste munene na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo la totanga Congo to benga Congo ba Koffi Congo ba Wendo Congo ba nani ozomona za référence moko boye ya mboka na biso est-ce que penza Rafine Tumba aza penza na poids to pe na kilo ya hôtel ma pona loba na Koffi Olomide kofinga Koffi Olomide pona liwa ya mama na oui Koffi Olomide asundoli mama na etalika Koffi Olomide etali Rafine Tumba na nini personnellement ngai na koyi ko banga za na ma ko vela biso mo pa ote mais na sepela na comportement na été ndeni nwana on le lo sala Rafine Tumba na uya lobela na asala on pe ngai na matanga ya lutumba ozo comprendre na tendre miko malgré lobaki na ye mais
ce que mission qui intervient 10 minutes d'internet c'est ça ils ont la Congo number 1 go za taba to 3 minutes par lobi betanga ba désastre genre ça des désariste non ya boda ya nga à part ça on a separa na été nga clair na separa na été mais afin tout mandé akoki ko koma na ba niveau wana te que non ya koleka po na minute au vers azana matanga vous comprenez azada choqué maman biologique na atiki biso azala ba choc na mais biso ba chroniqueur na ba chroniforti to luka koleka raté ko luka ko blessa ka lisusu vous comprenez le but luka ko blessa ka été to luka ko ta choc et pas ko fio le midi malgré tout azo sala mabe est-ce que peut vous informer que ko fio le midi abengana kiki sinjora penza komi penza na mo fleury na porte boy na liste kombo alobi kombo na nga kisinjora bake ba ebisi vera mboke kisinjora na Sandra Lina ba libanda alobi boy bisa bango donc batu bakoki déjà moi bakota ezate comment la bango ezate est-ce que matanga ezara feti ou bien eza place à mawa mutu nyosto azana besoin ya koya koki koya o virando acte salipe eza bien ya on a ebisa yo vera mko à niveau 0 vous comprenez vera mbo am ta ba désert faut na matanga comment ça sous ba liso tchar la porte est-ce que matanga komi feti batali ba invité ya soko matanga eza bo seke fête mon père on doit mon père passer le salon en fait ah non ba fête neza raminga pona rabatu na et puis ya misa tout soki matanga comme kisinjora wana vers mon père kisinjora na tango ba kangi yo lo nyama nani kisinjora na lela kisinjora na bunda sala ba vidéo musupu na yo kofi comment robo ya kota na kati ba vera mbaboye pourquoi parce que l'air Kofi Olomide qui ndé ko sa featuring na Karine Mokonzi la baronne Mami madame Tigre bientôt là toujours fêté déjà fête saison inda déjà babi le 4 ah déjà le 4 ah saison inda déjà puis là le 24 déjà une forme déjà ba chinois ba na membre baza déjà na ba uniforme na bango l'air a sali featuring na Kofi Olomide ndé kisinjora alobaka ba propos moko boye par rapport ya Kofi Olomide a bossa na ye ba propos abimisa ka sala Kofi Olomide bien tende a décider à kiatia kisinjora mpanzi et ça l'une de choses où ça dit que Kofi Olomide boya kisinjora à kota est-ce que vraiment c'est très important mamboana natang aliwa na kati yote atakutu makambo wana na minute oboye atakuta finga ki to abengana to asai nini na minute za matanga Kofi ko bengana ete d'ailleurs Sandra Lina azaki ex-danseuse non on a ko bina na quartier latin pourquoi oboya aya mata aboye pourquoi parce que Sandra Lina alobaki Kofi Olomide bande ko kanga bango na kati ndaku maintenant yazaki so kaza na soif akia pa Kofi Olomide Kofi soif ba propos wana PCP c'est qui Kofi Olomide te et yango moni batu wana atie bango mupanzi aboyi bakota eza ma Kofi sala est-ce que c'est important penza Sandra Lina aya ko yebisa biso na TV que Kofi Olomide abandaki yazaki so kaza na soif akia pa Kofi Olomide na ana soif babimina Kofi Olomide bi ba coucher est-ce que vraiment c'est très important lo bango na ebisi yo soki kande leki bimsa batu ba mususu c'est que Kofi pas en kanda magé ba mana ya Kofi te Kofi ni na minute Kofi yenda za na makambo Kofi faka cha aza mana se atika mutu nyonso aka bandida abo oyi matanga ne ba artiste ba yate apa ba artiste mikene ba chroniqueur wana ba artiste ba yate oza si avant na revenir moko na JB Mpiana est-ce JB Mpiana les kata liboso na yo vous comprenez JB bazar ça passe 0 maintenant JB le kata est-ce que ça si oase ko ya matanga là oza si nyoka longo ya matanga wala oase ko était peut-être parce que ça na Paris mais je sais qu'il y a koki ko assister na matanga na parce que maman mi a kufi na Paris oase ko pas na Paris voyons voir comment les choses ko tambola mais ba o baza awa ngana yebité ceux qui bakoya nyoka longo ndeti yekute nemi ya makasi banda lelo tilobi oui ranson ouais est-ce qu'on va poser ma question na ma question vraiment ma question ça yo au moins ma beleza on le mais Vers la fois changer comportement, n'est bien. Vers la fait mon pao. En tout cas, on a vu aux attend landa réseaux sociaux. En tout cas, mais quand on peut changer comportement là, vous comprenez? Bah tout balobi n'est pas accueilli vraiment dans yope kalaming était vraiment préparé. Nous avons pas rebenga. Ça dit ni bongi ça. Ça m'a benga sundeni yani kiwengi. Maman na simbele nzungu. Kasa mukolo tsko yo lobi kende mama mi est-ce que maman minda simba vi ya Kofi Olomide oka pe baji mama solo que non mais nda simba ma solo banine oyoka wapi toka na réseaux sociaux toka réseaux sociaux mikolo mikolo kala fort kala réseaux sociaux les londe mte comme na monde oka Kofi mana mère na bango banine na bimisa oka na wa isaki na yoka ki oyoka ki pana ka ba batne baloba bato wana ba tuka ka ne baloba
Yannick Wenge. J'espère que bon comprendre, on est presque arrivé à la fin de notre émission avec Yannick Wenge. Yannick Wenge, sa conseil ni n'est pas un journaliste en général, mais Ming Narafine Tumba et puis conseil à sous sa Vérando. Toujours souhaité non ba condoléances na part n'angandeti ya Sheraton Mobimba et puis là Diam l'international ozolo balanini, ozo banini plutôt pour na ba journaliste puis la Vérando. Message au ça. En tout cas, non pas ça, ceux non pas ça, non pas ça Rafine Tumba conseil, sur pas ces conseils au bonga. Moi on appelle ces conseils exacts parce que dans mon colo a eu maman ça là. Vous comprenez? Donc talaka a créé chaîne pour finir mon pao pour coacher ma vidéo, ba Hollande ba coacher mon abonné, ba ni maman pe ko mabongo. Vous comprenez? Ton enfant ba Kinshasa moi petit mo ka bimbeka poupée. Quand biloko wana déjà moni passe à la konga wana moni passe à ça la kombo wana a continuer nango parce que ça vie au mona tamsa o là ça les baise oui continue nango ça félicitations ndeko enfin tout mama go ça la buzoba o tamsusu et so pesa famille na yo ndeson parce que koko le ka ba réseau soki ba kan soki kofi ba kuni mama na kangisi yo wana ko bo mo le ka télévision ba journaliste boza wapi tango boluka makambu bolo ba reloko te. Vous comprenez? Pour confier au Kangiseti, pour confier au Kangisabango. Et puis after matin, tout le monde a bagimambo. La vidéo est aussi pour moi. Tam su basi ba télécharger ngo. Donc on a ba conseil ba rafi tout monde conseil na repese ko tout parce que à ça les lorona ça. Ba musicien c'est quoi? Ba musicien en tout cas Velamso na ba na Velamso mo pas mo conseil en tout cas logo et salami et rose atam souhaité yayo par rapport à ba rando za na ngotro talakaka na bi été yoté. Na te pourquoi qui sinjo razo na porte na sandali na boy ba kota poza na ba problème na bango donc ça dit était confité pas batu ba koka ki ba kanga na matanga ta yo moko ta sécurité te mais tant bani déjà bo est-ce que ba misem sous za courage ya matanga donc en tout cas fait la biso mo pas changer comportement na la conseil appelle ça musicien formaté veut la biso mo pas on est azam ta ba des armes on a biso pardon. Ok, aussi ici, copé, ça va musicien, baro babi que baro yate. En tout cas, bayate, bayate, après tu as un verrambo, parfois on change de comportement comme sous en tout cas, bah musicien, bayate, bon la binoté quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yannick Wenge. J'espère aux en moi quelques personnes ont fait sa dédicace avant nous au Tikabiso parce que on a Tika na plateau. On peut c'est quelques dédicaces na yo puis là to kabwani. Merci beaucoup. Balobi bana Cape Town kalamingité Yannick Wenge les 15 déjà. Na raza Cape Town maître Bobo na peso mboto babi Yanora, bah balobi maître Ewa Bora. Na raza Cape Town maître Jaguar, na raza Cape Town en tout cas babi arrivé à Yannick Wenge na Cape Town kozala ma befort na peso no tumbo te mama del yo mona Paris, boza et belé botala rabiso en tout cas kimi akolo so ingelo mabota. Merci ndenge international no yambinga yo mota suka ça tara yo grand tema ndenge vraiment pesinga chance ya koloba liboso micro en tout cas et ça linga plaisir tout droit au cœur. Merci beaucoup Yannick Wenge pour l'attention topé comment ton au PCB sur la carte Sheraton TV. On se retrouve prochainement. On est presque arrivé à la fin de notre émission ensemble avec Diam l'international. Moi c'est l'équipe tabanam para sanelende ka Gili Vité là. En plus Nababi Evelyne Poutel Ngarobe nganga moi c'est l'équipe taba nam para saneleng bon. Butu nara bon monde bon et Sabino vérité ya makamboana. Merci beaucoup na Christian Moulandi. Moulanda et puis là Gili Vité la montée Mayadora bisika nyos tout vraiment bozo landanga. J'espère mutu na mutazu point azui parti naie ya koka ki kozo essentiel pour na émission oyo. Merci beaucoup à toi Karine Mokonzi la baronne mamia babi vraiment pote ya mutema. On est ensemble bientôt là tozo tumba internet na niveau impossible la Chine bana membre c'est votre Diam l'international bon continuer ko support nga bon continuer toujours ko s'abonner na kati ya chaîne nabino on vraiment olingara mingi Sheraton TV et puis là Edo Muzamba je te salue ya Willy Moucheni Koda Mboka balobi grâce Mankoto Yves et Mankoto boza vraiment tellement belé bozo landanga babi bobete ochumba motema ya Jo Modango bisika zo landa ma copine privée et puis Larry na ami Siri na collection je vous aime vraiment beaucoup. Restez branchés sur la chaîne Sheraton TV na bo sanité yemoko balobi ya Sheraton Makanda docteur Sheraton Makanda biskanyo surtout azolandanga je vous aime beaucoup. Vous continuez toujours à s'abonner massivement sur la chaîne Sheraton TV na Lingi Bino et A3. De gros bisous à vous.